wapi okende poto okende wapi oleka na masina shiba kofungola bato bandaku kobotula bato biloko na ndaku tozovivre vraiment na badifficulté difficile tozovivre na passe todéclare pa nani oto badéclara wapi badéclara basango bato atika terrain baketuna basango so bakopesaka pa epa nani yango tosenga na bakonzi batala voies et moyens nabeti 5 ans na boloko bato bayebi na boloko na umeli nazwi te ebeli nakutana bato ya minene kuna Reçu TV, où ils ont découvert nos beaux bétoulengi. Tous ont découvert Tchangou, commune de Yamasina. Tous ont découvert Bavivande, Ndengenini, Ndeni Bamarchaka, et on a découvert tout l'antan de Konabi. Merci. Mbote ndeko. Component. Mais c'est que si nous avons sûr que vous mettez la machine à ma case, vous vivez en la machine. La machine à ton vivant, non, première maison, ma paix, n'a pas tout le monde contre la machine. On y vit, maman, les belé à ma casse, qui coulent, ma bé à ma bé, ma casse. Surtout à Sosuna, nous, bah, on m'a ouvert un pont. Oya biso oyo ya oyo ba uto sala oyo ya quartier D na pont oyo ya sifoko te ya sport te bateka ba mbwa ba kuluna bazane belé ba konzina biso ba voli no rozela biso solution te soko zi atozana bikotique la numéro 16 bien 18 soko na seboy oda taba kuna surtout na terrain ba yebi ngongo pandemie zate to na confinement te koto bato bayebi na bango makambo wana te ato lobi masa se betaka chaque jour masa se betaka na pa na terrain pa kwa takibuka babengisa basango wana bazongisa de église bakomasa de ba messe babengisa bango surtout to lobi bonde kona ngai parce la police ezaka pembeni ate wana bakonza mboka baoyeba soki eza koyeba la rate wana mama bakonza to déclarer pa nani oto ba déclarer wapi badéclara basango bato atika terrain baketuna basango so bakopesaka pa epa nani oto toyebi te nakedeke pa nani Bonjour papa, où est mon cher Reçu TV. Nde toza poso toyeba masina bo vivre ndengeni bo marchaka ndengeni. Merci beaucoup vraiment maman na sepeli na question na yo. Mais malheureusement na zana de passage na tote ka mwa biloko nanga na za côté masina te mais na lina loba évolution na biso na za côté Badara. Non to banda ko lukande batu o ba vivre na masina. Problème ezate comme le dozala awa loba. Na zana Badara lina loba eloko ezoleka kuna pe esika na biso na kati ya Badara. Vraiment tozana mboka moko vraiment bimi ya sika ya kitoko. Mais na kati ya mboka wana vraiment tozo vivre vraiment na ba difficulté difficile. Maezate courezate vraiment tozo nyokama. Est-ce que ba konja mboka na biso ba ko jula biso disposition te pona mboka wana ko évoluer peza mboka moko ya kitoko parmi ba mboka nyonso ya ba contrat o poto ya nsele. Vraiment courezate maezate bana bazomela mai moko ezoluta na ba source ezosala ezopesa bana ba maladie souffrance ya kosakana te. Vraiment to sinasengi epa ba konji na biso mboka bata la biso mboka wana Badara batie la biso courant batie la biso mai vraiment biso to kosepela makasi vraiment na gouvernement o ndenge ezali vraiment to ko apprécier yango pe na ba élection prochaine pe to ko vraiment ko salia bango pe biloko. Merci papa nyonso lobi bakonzi bazoyo taper ba Hollanda Reçu TV monde entier na pesi mbote na nga na mama SP. Merci mama na ngai kombone mama Brigitte Kayongo. Mama Brigitte. Bete biso no lisolo ndambo ya masina poto yeba. Ndenge ni bovi. Merci pour la parole na okuta na ngope na nzela. Na masina toka tozo vivre tena kitoko. Loba makasi ma savoir. Na masina tozo vivre na passe.
tozo vivre pe na pasi na biso za na masina liboso ba courant na biso vraiment eza ndenge esengeli te toza na ba courant moko ya malonga te okozwa lelo courant 3 jours 4 jours pour eza te ngongo ye eza pe na malonga eza na kokisa ta 22 heures te ozotambola na kobanga bazo parvenir ko botolo le msu saka na porte à vent ozotoke lupango na ba fongoli te me ba botolo le ko za na mpo na nini pasi eleki kozanga ba courant pe batalela biso moyen ya kosilisa kuluna oyo soki bakopesa bango misala bapesa bango misala mpo kozanga mpe ya misala pasi eleki toyebi te en tout cas pasi oyo nga mama Brigitte naza nango tozovanda na insécurité mpo na bakununa. Merci mama Brigitte nyonso tu mokonzi ayoki yango mpo akoyoka. Bonjour maman. Naza te papa yo papa ngala naza na besoin obeta soka ndambu ya masina bo masina kala ezalaka nde nini. Bon merci maman. Masina ezali mboka ya bato bayebi kotambola na kimia na molende balingaka mobulu te mais comme période oyo bana batomboki kikuluna ekomi partout bato bazwa na kimia te. Et alors eloko mibale nazomitungisa mingi depuis bapesi ba résolution makambo ya maladi oyo eza na biso bana na biso bapapa ebele balingi kolata ba eloko oyo te kashine bazolata te balingi kotambola tu ndenge balingi balobi maladi eza te donc bazodute alors que esengeli balata yango ezokute nango ta cher te gouvernement lobi basalela biso ya kosala ya talo na biso ya mbongo moke mais ozomona bazotambola kaka na bawenze bazolata te na babalabala bazolata te c'est-à-dire maladie oyo mpona bango eza te donc tozo regretter pour dire que tolingi tosengana bakonzi balandela bajeune tout ça barespecte parce que maladie ezali biso toyebingi maladie ezali. Oui, maladie ezali papa langa toyebi ke maladie ezali malgré tout confinement nava fir bo vivre kitoko. Bon tozo vivre kitoko te parce que passe ezali dans le sens que bato bazosala misala te mesa nyonso eza bloqué oyo bato bazali kosala mpona makambo confirma bavandi na bandako donc misala comme telle eza te situation eza très difficile maintenant yango tosenga na bakonzi batala voies et moyens ndenge bakodéconfine po te bato meme bakodébrouiller mais entre temps batalela bato bazolata bazorespecte mesure de barrière te nde bawana bakosanctionne bango ndenge biso tosenga ndenge wana. Merci nakoyamba o papa. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour sœur. Nayebi ke bajene lelo na masina olingaka masina ezala ndenge nini mpo masina kala naza surke eza ndenge moko te lelo na masina lelo mama bezo olingaka masina ekoma ndenge nini lokola bakomini nini. Bon nasepaka masina fo koma lokola komini oko alimete ne eza na problème liboso nono ya courant on a problème fo éclairage ezala molili ezala bien te molili wana ngo esengaka kuluna mama mwaya na butu 19h bato deja bakotikoti température ya mabe tosenga liboso toya problème ya courant nde ezala so courant ekoti éclairage ekoti alimete bakomini mosusu ezala calme tosepela tona susi nde ya courant ntango courant ekoti biso tokodevelope makambo nyonso ekeye liboso tolingi tosala lokola baninga tovandi libanda ti bangongo tosepe tokoti mais tomona molili courant eza te bazali sota courant crédit tosepela toza na bato baza ebele bajoke baza awa tosepela boya botia so baterrain makambo nyonso eleka kitoko yango toza nango mposa na kati ya masina toza na mposa nango ekoma neti balimete bakomi mosusu na conseil nini opesa bajeune oyo lelo baoluka lisu te bakomi kokale baninga na nzela yo conseil nini okoki opesa bango mpona asio yo jogo boza nao normal conseil nini okoki oporte mpe baninga mpo balanda mpe yo ndenge oza conseil napesa bandeko na ngani aza banauti ku prison nabeti 5 ans na boloko bato bayebi na boloko na umeli nazwi te ebele nakutana bato ya minene kuna na bave na ngai dika pende baolanda tokutani na bango namoni ebele conseil napesa bango liboso na classe eza très nécessaire mpo kotanga osalaki nini mpo okende na prison bakangaki yo mpo nani toyeba eza mabe te toyebi ke ya vie privé no il faut mpe toyoka ataka mwa ndambu mpo baningo mpe bakolanda bazwa conseil ndenge yo obongwani. Bon ezalaki loyenge etaki loyenge jeune kozanga koyeba loyenge ka influence ya bato ekosaka mais ntango nakie kuna na comprendre te koke liboso eza buzoba on a raisonné que na kolo ya mukolo po nazala calme nalandela makambo ndenge ezotambola na banda na prière nzambe akosunga ngai mpe na kovanse wana ezalaki balolenge bomwani banayi koposa biso deya sisili ti tokangamaki na kati na quartier mais ntango tozongi tozwi deya mayele
na ba jeune to facile ba jeune to conseiller bango et les kaba et calme. Merci ndeko na ngai. Maman Christelle Pele naza si Rosolanda plus bazo expliquer biso ndenge masina ebanda na ndenge bazo souffrir na ndenge bazo mona ba pasi tout ya mai courant nyonso tout to koluka ndenge nini ke ba kondi pe bayoka po ba rejoindre mbote maman. Nazana poso betela biso lisolo ya masina kala ndenge bino bozalaka ba jeune bonda ko vivre ndenge nini na temps lelo oto vivre pe lolenge nini bon masina lela biso tokotaki ezalaki bien to vivre ki bien kitoko o nyonso penza ekoma na mikolo penza ekoma mystique ekoma oleki na nzela bana kuluna kobotula eloko bakangi mama kobeta kaka mashina sikoyo ebeba sikoyo ndenge biso tozalaki ezalaki kitoko penza oyo nyonso ezalaka te ndenge tovandaki na mashine na ntango na bino yango ezalaki ndenge nini sembolela biso mpenza explike biso yango malamu mpo toyeba eza lokoyo opesa bana conseil bamonake ndenge yo ozalaki na ntango ya kala ntina moma oyo ndenge tozokende kasi mama ndenge na olobi kaka bongo te ezalaki kaka ndenge wana ezalaki kitoko sino mashina ebeba pwana nini bana kuluna bakome ebele kobeta bato kobotola bato bambongo lero wana biso tozalaki biloko ezalaki na yango te ezalaki bien outi wapi ozokoyo kokota ata oye ngunga nini okokota okomona eloko moko na nzela te ti ndenge okokota na ndako siko kofungola bato bandako kobotula bato biloko na ndako bokangi baporti po bangu bakota bayiba bisika bakani siko nde mashine ebeba lero biso tozalaki ezalaki bongo te ezalaki bien. Merci maman naza si ba continuer sa mboka bazolanda botika mbote ndeko Ndeko sema. Kombo nani? Ça arrive. Na lelo na masina na visiter masina mobimba ba déclarer mingi sur bino ba jeune. Biso ba jeune to bebi simboko makasi masina na kikuluna kimoyibi kokotela kabatu kokotela ba maman basaki. Pona yo olobini. Bato nyonso baza miyibi te na masina mboko eza nano ebandi na bango na bapresident baza miyibi mboko biso toyebi masina kala babanda oloba bango balobani masina kala ezalaka bien me biso ya lelo exe nyonso oza na mosala oyiba masina mosala eza te siko biso nyonso tosala eza lokola yo ozosala nga na osala te so namoni eloko nazwa to nazwa te mais yo te papa wadenza ko yibi bien obotoli mutu ya yo baluka kama yo luki to lobi ko roboto non eza bongo te eza lokola biso nyonso eza lokola yo lelelo nga lobi na lie te c'est na vivre nini otina na ke yibi me baluka ka babeta kokoko na misala yo mba moko obotoli mutu eza misala na mboka eza te bongo mo eto évoluer eza te to évoluer ndeni bon basala biso ka ba misala denga na électricité asili sana na électricité ce qu'on a fait na ndao chômeur na uzwa wa yango biso mpe tolingi na masina vamodinga kokomune kosila balukela biso solution ya misala ata bamwa bamétier mwa mike batongela biso tokota tovivre lokola bango mpe bavivre wana tozwa sérieux. Merci ndeko na ngai. Bonjour maman na ngai. Bonjour. Maman toza na posa toyeba tozo vivre ndenge nini na masina. En tout cas vraiment pour na likamba masina biso tokolaki tokotaki na masina awa to makambo ezoleka lelo oyo en tout cas vraiment totikaki komona ngo te puisque toboti bana na biso bana bakoli mais na moment oyo tokomi boye tokomi doki na badanger moko boye moyo otambola tato ti 20h 19h eza te surtout biso na masina awa tozolala te bakuluna neti jour wana soki makambo elekaki awa na 3 jours baye kokanga mama étage oyo kola étage oyo baye kokangela bakuluna babotoli eseki na porte ya lopango avant babotola ye kaka na porte lopango na biso babotoli mama osusu boye saki tolanda bakuluna wana teme babimisi biso ba machete lokwa bango
baza ba machete moyen biso na bango to bunda na bango ezate en tout cas ba konzi oyo bato bazo kozwa penza pour na mboka na biso bazwa solution boyebisa ta chef du quartier chef du quartier azula bino solution. En tout cas, chef du quartier a besoin de solution. Solution, c'est que vous avez un peu puisque biso kimi ezali sute bakokanga lokola mwana jeune fille na nzela ba violer na kata nda ko violer ba papa ba mama ko violer bana mike ba blo moko na ndengo na tuka to koni ba risque makasi na masi fu ba konzi o bazotala makama mboka o batalela biso likamba bakuluna o bazole biso solution puisque kimi ezali te. Donc on va dans le déplacement qui nous ressemble moi c'est les autres terres ni na yako zongo ya kuta na ba kuluna il faut que la solution pour ba kuluna. Merci maman. Merci la chepelle du matin. Bonjour maman. Maman toza pour ça que ba machine kala bonda ko vivre ndenge nini to comment vivre pe na moment oyo ndenge nini. Bon na ko répondre na vandi penza ko to mende to kana masolo et ana machine ezalaka zamba. Bon, mandat pour venir à la qui moko. Du fait que mon les autres jouer, on a montré que mandat pour payer, c'est côté à souffrance ni les autres les kanakata masina oyo yebi et ça passe par rapport à ndingakala. On est ici pour le pensa, n'est la masina. Ya transport tenande tozo kema kolongwa kaka pozwa biso kele tozandi to déplacer penza esika moko ya musika eza pasi tozo kema bakasi mais balobi basali bino prince akulumba le rôle nous vraiment souffrance à transport ya population ezali koto ata batie prince akulumba eza kaka pasi et surtout ce pour baso de mouton oyo okoki kolonga neti na zandu po oya koto kolonga par exemple na 15 heures okokoma koto to ba 20 heures donc eza passe makasi. Bon maman. Merci maman nangai. Merci. Bonjour papa nangai. Bonjour. Papa toza na posa to e ba masina kala bo vivre ndenge nini ti to koma na moment oyo to vivre ndenge nini. Na masina so to landi bien na année 75 80 tozalaka toujours malamu. Surtout na mboka ezalaka te tozalaka propre makasi. Mais cette fois-ci tu as remarqué que na année oyo année 95 jusqu'à 2020 en tout cas bosoto elekimi na mboka na biso bosoto mingi en tout cas bosoto les hommes de malade kilikili malaria typhoïde bokolo elekimi mingi na mboka. En plus de cela, surtout la Libye, à partir de ma moto, il y a une mboka. Ma moto, il y a une mboka. Et baby, c'est là que je vais venir. Pour moi, ma moto, les autres, ils ont la saleté. Voilà, merci. La Bible. Pour moi, mboka na biso surtout na masina na biso ezaki propre makasi. Mais cette fois-ci, parce que vous saleté. Ma maille parti par là, partout. Et surtout, makambo bato moto banda baya. Donc bala va venir tout le bébé. Talana baba na biso mayamba. Salité. Donc biso to ko bongisa yango, ko bongisa, mais on mona ba civique, bato baza na mayele te, ba koya ba juif 22h 23h ba 0h ba yo kwa bosoto. Donc tout ça ezaka baraki na kati ya quartier. Alors na kosenga penza biso bato bana masina vraiment ndenge tozonga ndenge tozalaka kala na 1985 ndenge masina ezaka bopeto. Lelo yo masina kuna salité pona nini biso moko tozala bosoto tolini kotia propété to kosala kaka mais c'était aya ko kosala c'était biso moko bavandi ya masina quartier kwa to ko kosala masina o bande ko biso bazolela ba ko kosala bango ba ko baya ba ko biso ko ba ko salité na porte ndako na donc konza utala biro na etia ko kosala yo babi yo moko bandana ko kosala esika yo vandi soko bongisa esika yo vandi nde mokonzi akoza courage ya koyede yo mpona kobongisa balabala na bino balabala na bino alors mokonzi akoya bongisa balabala te obwaki salité mokonzi alongwa kuna na biro na ye be bajan na ye balongwa baya kosala service jeune na porte ndako no ezalaka te donc yosenga yo moko conscience et travailler obanda kosala mosala na yo obanda kobongisa balabala na yo esika ovandi même na ba installation hygiénique na biso okukuta papa concernant bakuluna olobi nini mpona bango et en plus bato baza libanda mboka na biso conseil nini oyo kokopesa bango. Bon nakoloba boye mpona bakuluna en tout cas tout est chez lui eleki
biso awa vra tozali malmené en tout et pour tout na makambo nyonso za malmené. Donc kuluna eza lokola eloko moko eza autorisé. Eza autorisé. Donc la prochaine bakonzi ya l'état base soit maintenant de guerre na capitale kuluna. Mais bakonzi balobi ke bino mo bapara ya bana obomba bango bino mo pe bo accepter ke basa na bango bakuluna bakoma oyela bino bambongo bakoma olia bobomba bango tango bakonza mboka baoluka bango po bapesa bango éducation. Non. Soki balobi bongo eza bina archefaux. Mutu aza mamutu amabe. Obombe pourquoi? Ngai pona ngai so mwana naza kuluna na ko dénoncer. Pona pese tolia yo kute. Na osani. Na ko livrer mo ba l'état ko ça l'état a éduqué. Una l'état mo ba. L'état za pona ko éduquer. Na osana l'état a renforcer sécurité na quartier 3. Donc la sécurité. Ce qu'on met à 20h. Mais quand on met tout maman journaliste 20h au mona a. Tunnel na biso au mona ba kuluna. Donc bien équipé. Donc ça ça les règles ba bakati. Bon, si ko do suka wa. Ba para bazo pesa toli. Dozo pesa toli, dozo les battre. Ba para ba pesa toli te en tout cas les amours passent. Pour la biso ba para to pesa toli mais bana bazo yokate. Tout est l'équipe, ce ko la qui tout est l'équipe. Merci papa danga ndingo lobi ko ba continue so ba yo ko landa ko ko recevoir réponse. Merci. Bon, merci maman, na sepeli vraiment bonne interview na sepeli bonne ba bisoté. Courant et ça là. Qui n'a fait faut qu'on a la paroisse na chasse. Ça là ba on va passer par là. Comment ça la vie? Merci papa. OK. Bonjour de Kolona. Bonjour. Navanga posana yeba masina bovivwa ndenge masina kala ezalaka lolenge nini na moment oyo bovivwa mpe ndenge mpo balindeko na biso ya masina oyo bakenda libanda mboka bakamata mpe bayeba. Oui, merci maman pour la parole. Masina ezalaki elimi oyo esimbaki ville province ya Kinshasa, même na sécurité, même na makambo nyonso outa wapi okende poto okende wapi ifo oleka na masina. Mais lelo soki otali masina ezonga nsima mpona nini badirigant na biso basundola biso, mais soki ebebeli bango kuna soit engindeli bango bakimi mbango na ntiama mpona nini fo kote bango bayaka kozwa bozwi. Soki bazwi bozwi na bango basali nini basundoli biso bakei. Lelo masina soki okoti même baveni même insécurité, surtout insécurité ya kosakana te. Courant eza te ntango nene toza boye bainformation ezoleka na mboka mai tolanda eza te, courant eza te, mai eza te, makambo nyonso donc mai te. Merci papa nanga tozalaki na posa kaka toyeba. Merci. Mbote papa. Mbote mama. Toza posa toyeba lisolo ya masina ndenge tokoti na lopango obetela biso lisolo ya masina. Bon, masina ezalaka bien. Hein? Tozalaka l'état ya époque ya Kasavubu, hein? Tozalaka bien. Tango Kasavubu akufi tokomi na Mobutu. Mobutu a continué ti Mobutu ayiko kufa ayiko zwa Kabila Kabange. Quand je suis Kabila Kabange na lelo ayiko sala élection, quand tu sala élection Tshisekedi azo. Lelo tozana Tshisekedi. Touré azo konza biso. Tozali bien. Hein? Tozali bien. Siko ba président nyonso tu o baleka wana. Baleka lolenge nini bozalaka ndenge nini po lolenge wana ya kala yango nde biso toza posa toyeba papa. Bon, tozalaka bien. Makambo bien ezalaka te. Ti Mobutu ayikokufa. Tozalaki bien eloko na bien ezalaka. Na lelo tozo kokontinue tokomi na Tshisekedi. Nazo eloko sina koloba
na suki difficulté koti na machine tosangani babikolo ebeli me biso mo tozalaka bien bikolo ekomi ebele machine ekomi desordre bino boza ekolo nini po bikolo eza ebele baza moto abandundu moto abandundu ya wapi mosuku ya fesi mosuku ya fesi bikolo nini ebebisi mboka po oyo olobi bikolo ye awa ebebisi mboka bino ntango bozalaka malamu nakotanga bikolo soki toke natanga bikolo bakoloba asali kiba te eloba na yo olobi verité moto alobaka verité nasuki wana mama nasuki wana nazosona eloko mosu nakoloba. Merci papa Nangai. Bonjour maman. Bonjour yaya boni. Malamu ofandika koto yo. Nafandika koto na masina. Mutakala. Mutakala na masina na botami na masina talaka na pole na masina. Maman toza na poso to ebali solo ya masina. Masina ebanda ndenge nini lolenge nini bonda ko vivre na tango akala neti to koma na moment oyo. Masina tango akala nyo to banda ko vivre kitoko. Mais lelo ekoma masina ebeba. Sasa ko ke na kwenyo so me comme les kaka moi quelque part yoka kuna bakanga ki kuna bakata kuna bana do ba yoka lisusu te yoka bana ngambu kuna na ngambu kuna ba yoka na te bitumba te loko komona boy donc to comme une sécurité makasi comme si que mboka ngaba konzi bazate talaka do komona ke dans mystique donc on toloba ke bakonza moko bali ko kotalela biso likambo etali ke nina kuna poti to bota mi to kola masina ba endo les ala e banda wapi kuluna ngwe uta pe wapi po bino na masina bozalaka bien ce qui na comprendre bien la suite grave banzala na ba pierre ngweti na bana na moyibi ata eloko ko sala tika to sala vuya tant to sala vuya boy allez ba mo bazala ba sac to kati ba to bazala ba téléphone to botoli mais ce qui ba kamno c'est ça mala makambo ko zate po l'époque tant to zala bien makambo ezala. Mais maman baninga no basi bazo déclarer que bande comme susu bana bango bazo garder bango na kata bandako bazala bango bakuluna ba préférer na bango bana bango ba yibela ka bango kasi on a lobby ba tia musa pour ça tali boye okotia loko na ko ezokende te nyonso ozosala ezosimba te osala nini soki mwana azwi oyo ezake mwa shide ezake na mokolo azobimaka na mo eloko seke mama yo accepta ngo ke mwana koki koyiba ngai accepta yango te soki tozoluka kotalaka babiloko nyonso toza banzala nde tozoki ememisaka bana babiloko po soki bana ntango bandaka kolia bien bazolata bien bazovivre mpe makambo ezalaka te nde yango oluka komona babiloko nyonso wana yango ezolekaka soki ke makambo nyonso eza ya bien donc évolution ya mbongo circulation ya mbongo ezali oyo ezake mo eloko moto atie na ko ezotambola bamakambo ekozala te mpo masina na yeba elongo na eloko wana te. Merci maman po bandeko na oyo ya masina oyo baza libanda mboka naza si bazolanda ngo naza liloba nini lisusu okoko opesa bango yaya baninga nango baza libonda ya mboka kote boza kuna donc ndenge eza wana ifo bosonge rapela bandeko botika poti nazobeta lisolo eza na kati ya masina eza baje te vitali binguna kote oza ifo yokaka kolala te mpo yokenda kuna talaka soki yo te omonake mystique yango ntango oza kuna mpe ntango bovandi kuna esika eza bino kuna bokanisaka mpe bato botika kote oyo bokenda mabotala biso bamakambo oyo ekota te soki donc kosunga eza te kala mingi te bokoyoka biso mpe bana bakoti na balabala po bakoma na balabala te futa ozwa swe na bango nde yango wana nasengi merci kote boza kuna bozala te lokolo bakendaka balalaka donc babosanaki batika bafamille. Merci maman naza sur balandi nasepeli. C'est des jours, c'est qui c'est. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Tokiti na masina po toyeba difficulté nini bozala na kati ya masina. Bon, na masina vraiment précisément biso to na quartier 3 awa ba difficulté vraiment aux masina awa na mon ami eza courant to na pour ma courant za la raté et puis mai donc mai ça la bien mais lelo mai beba et comment sur le mai yelo be ko et puis kulu na makasi na masina ça dure so bimi donc 19h so ebeti da fozo so 19h aux libanda donc na éviter donc
bakonzi bamekana conversation vraiment masina pour kuluna nde leki courant rôle exact on ba kuluna bazo profiter moni donc na ba confinement oyo mama mbongo exact siko boza moi 10 000 na poche aller moi kulwa moi bozo zonga boyale aller moi kuluna kangio moi kuluna kangio moi 10 000 donc c'est ça difficulté vraiment nde moi fa to makasi donc le président a dit vraiment ça vraiment fort pour ça courant masina au courant lumière sur les alliés moni et ça va moi bien on va prendre compte lumière exacte ba molili ba heure tardif moi on exact 21h 22h donc c'est ça il y a monde vraiment OK pour le mais on est là si qu'on a masina ya kala pona yo na lelo o différence ni bon masina kala donc ça dure en 2007 hein tant on a qui on a 12 ans on masina ça qui bien les qui dans mon il y a grande scène en bobette attends pour la mingi des fois ça qui soit bimi au monde en son qui peut 22h 23h mais les ça bon côté so ka bima qui da 21h mais comme les codo bozonga kulu na ndé vraiment kulu na mais à part ça pourquoi ça mi quartier na biso to lemba monte mais kulu na ndé les merci de na c'est pas merci na papa nanga Bruno to comme na suka ya émission na pesimbote nanga na mama Vitaline Bingunya azana France na pesimbote nanga na mama Aimé na pesimbote nanga na petite sœur nanga Evelyne Stéphanie Cyril na pesi bango surtout bambote na merci to kitaki na masina na surtout landine événement surtout ya kala les kaki merci na pesi mbote na cameraman na biso Christian Malou na pesi mbote nanga na mon cordon Gilan Mboma na pesi mbote nanga na mama Christelle Pelewe na pesi mbote nanga na mama na ngai na pesi mbote na papa Bruno